Bana nzambe na kataki video oyo pona zaki so espace te na kati ya telefone na yango na kataki siko na kozongela makambo na banda partager na bino nde na banda koloba wana pona message nazwaki le 7/5 mois 2017 pona mboka Congo ona lobaki na bino eza lokola kopo ya Congo bololo na banda ki video na ngezaki na moi siko to comme na butu pona sisi ko fixer telefone na ngai bolimbisa nga moke yango wana siko na zelo lobake no leli siko nzambe alobi na nga ba message wana mususu wana siko ya 3e wana koyoka ke nazo loba na ngai message wana zo pesa pona fortifier biso pona epesa biso kanda te pona toyeba ko vanda toujours na scène makona nzambe pona mboka Congo ya liboso ebisenga ke no na lela pona Congo te après sa deuxième fois na komona papa ale moloto abisenga ke no nzambe aza na contrôle wana na lekanaki siko 3e partie nango pourquoi nazali koloba siko na kata kile ya video nazwaki mwa problème ya storage na kata ya telefone nanga telefone ekomaki vraiment full yango na kataki sikoyo naye kolala wana katikata butu lisusu naye koyoka ezaki vers ba 4h30 du matin naye koyoka voix ezoloba na ngai Congo ezali propriété privée ya moto moko te. Nzambe alobi Congo ezali propriété privée ya moto moko te. Ebetisa bino libako te bokotuna pourquoi nga pe natunaki pourquoi mituna. Natunaki nzambe te na banda ko mituna na kati na ngai. Pourquoi nayoki mongongo ya nzambe ezali koloba Congo ezali propriété privée ya moto te. Eleki ba mikolo na banda ko mitungisa ko pesa comme poser la question. L'air nzamba akelaki mokili pe akabolaki mabele na bat na peuple nango. Mutu moko tazalaki ngana yo tozalaki te. E mutu moko te pe asunga nzambe mona kokina mokili. Ye moko akelaki mabele na ekelaki planète Terre mutu moko tazalaki. L'air na yokaki message wana nzamba alobi Congo ezali propriété privée mutu moko te la nini. Na eko betsa mutu moko te libako nazoloba kaka vérité oyo nga nazwi na monde des esprits oyo nzambe akelaki mabele na Congo ndi alobi oyo nzambe akelaki planète Terre ndi alobi oyo nzambe akelaki continent africain ndi alobi akela pe ba continent mosusu eye kolekana siko na ba question na banda ko mi poser nga moko na bandi koyoka ba réponse pe bandi kozongela ngai keno Congolais nyoso to moto nyoso to abotami na mboka songolo nzambe atindi na mboka songolo neti ngana yo ba Congolais nzambe atindi biso na mboka Congo biso nyoso toza na droit ya égalité ya ko bénéficier na o nzambe atana mabele ya Congo eza pona moto moko te eza pona groupe ya bato moko te ezali pona tribu moko te ya Congolais ya ba Congo ya na mboka Congo ezali pona Congolais nyoso to aza na droit ya kolia pe ya ko bénéficier na mboka oyo nzambe atindai na mboka oyo nzambe asalaki ye abotama wana oyo nyoso to ya malamu nzambe atana mabele ya Congo eza pona ba Congolais nyoso to ba bénéficier nango ba lia nango ba vivre na yango mabele ya Congo ezali propriété privée ya moto moko songolo te ezali ya ngana yo te tokutaki mabele ya Congo tobotami kuna tokokufa tokokende nango te tokotika mo na sima po ezali mabele ya nzambe eza ya moto moko te mabele ya Congo ezali propriété privée ya nzambe mabele ya Congo ezali propriété privée ya Congolais moko te ya ngai na yo te ndikozolanda nga kobeta libako te nga nazosala naza mwana mosala moto pamba oyo nazwi kuna liboso oyo nzambe asalinga grâce ya koyoka kolobelanga yango na ekopartager na bino nakanisa na soki wana oaza na mato ya koyoka ayoka pe molimo santo esosolisa bino makambo oyo po ye moko moto alobi na ngai yango botika ba Congolais nyonso to baza na droit ya kovivre na mboka na bango na liberté ba jouir bamela mai ya Congo balia na mabele ya Congo
oyo tozali kobima na se na mabele ya Congo mpe mabele ya Congo na likolo ya kobimisa ezali mpona bénéfice ya bakongole nyonso to eza mpona kongole moko te eza mpona groupe ya baindividu moko te mpo mabele ya Congo ezali propriété privée ya motu moko te tokutaki tobotamaki na mokili tokokufa tokotika nyonso pamba te oyo ezali enveloppe kozonga na mabele mpe nalingi soki kozonga mwa nsima moke message wana esili wana après ça na banda ya kolota ntango moko baguerre likolo na mboka na Congo nakanisa awa kaka na mois de mai awa na fin du mois de mai naye komona nzambe ameminga lisusu na mboka Congo e nazoyoka basoin ya bavion ezali koleka na likolo na Congo mobimba on dirait bavion de guerre me mbalole namoni bavion de guerre wana ezalaki bitumba te ezalaki bavion moko nazoyoka basoin ya bavion me ezalaki bavion yango ezali kouta na sud ya Congo ezomata etandi ya Congo mobimba bavion moko ya pembe ebele nga nazoloba bavion mpona yokaki bason ya avion mele na tali miso na nga likolo ezalaki biloko moko ya pembe babulubulu ebele me ezopesa son ya avion nakobakisa te na kolongola te oyo nga namonaki yango na place moko nzambe alobaki na ngai nzambe aza na contrôle ya Congo libération ya Congo eza pembeni tokobana kosambela nzambe wana esili message mpona Congo e nazongi message moke mpona guérison bato na guérison bapaster ya lokuta nazalaki na age ya 14 abe 15 na kolinga natanga kombo ya sere oyo eza mpona kotémoigner monene na nzambe mpo bana nzambe bazala kokangwama boyeba vérité bapaster na bino bazobamba bino babambaka bino soki bamafuta soki babilamba na elongi bokweyaka babimisaka bino banyoka na mabongo bamagoro to banini mpona guérison nzambe aguériraka bongo te nazalaki na age ya 15 abe 14 na banda kosambela na l'église moko messager ya nzambe ekiteli messager bato bayebi ma campagne selile na biso ezalaki kaka na ngomba ya haute tension wana na Mbenseke selile assemble ekiteli messager e na kati na kosambela na nga na place wana mokolo mosusu nzambe apesi nga message nzambe abimisaki nga na molimo e na bandaki koprofetize lelo na profetize bato bazalaki langue na bandaki koloba nayebi te me bato bazalaki wana kati na église tozalaki na bato interprète bazwaki message bakomaki lere nga na mizongaki na bomoto bayebisingaki no nzambe apesi message tokende osambela mpona sere na biso moko bandaki kobela maladi ya sida na kotanga kombo ya sere oyo mpona pesa monene na nzambe mpo bana na nzambe boyeba verité sere wana na kati na église azwaki maladi ya sida tozalaki biso nyonso to bana mike ba 15 ba 16 ans Hélène azwaki prophétie message wana nzambe apesaki nga nakende osambela tokomi kuna toke na ndako basere wana tata na bango mpe azalaki docteur kombo ya sere wana ezalaki Bibiche Lufungula andako vanda peka na makampagne wana sere Bibiche olimbisa ngai soki okoyoka témoignage bien message oyo ezali mpona kosunga bana na nzambe baza ya kobunga bapaster bazokende mpe eyebisa bato keno baguérison soki babambaka bato bambata bakoyisaka bato likolo ya guérison nzambe asalaka bamiracle moko ya ndenge wana to koguérir bato na kobambaka bato na se basanzaka basoyi bakosukosu bilamba elongwe banini boya na biloko bakosaka bino nzambe autilisaki ngai nazalaki kaka instrument e nakendaki na ndako basere Bibiche si sere Bibiche akomaki moke lokola bebe sere Bibiche soki koyoka message oyo ti ata commentaire na se na kati na message oyo olobaka ezalaki yo otémoigner monene na nzambe parce que nzambe moto abikisaki yo nzambe atindi nga na ndako basere Bibiche nakei nasambelaki nasimbaki kaka ndeko mwasi na maboko tosambeli elongo priere mpe ya molai te ya koganga te priere moko ya moke nzambe moko akangoli mwana na ye na bambaki bambata na se te soki nasalaki soki nini baklobasi soki eloko eya kaka eloko ya priere parce que nzambe na kati na bible alobi les vrais les adorateurs bakodore na vérité mpe na esprit eza nde makambo na molimo kaka na kati na kosambela lere tosambelaka ezali nde toyali kobunda na kati na esprit bana nzambe boluka nzambe nakanisa na suki lelo mpona wana pasteur moko te prophète moko te apôtre moko te ya lokuta serviteur moko te ya lokuta baya kokosa bino
bosenga nde Saint-Esprit alakisa bino ya vérité, bato ya vérité. Ya vérité baza wana. Mais nga nazoloba na ba o lokuta bazosala ba film, bazosala ba théâtre na kati na église, likola ba miracle. Basala bino ba théâtre bino boyebi te. Nzambe na lola mona bino, abatela bino afungola bino miso ya molimo, pe mato ya molimo, bino moko bo vivre makambo nga nazo vivre. Na kanta na suki apona mokona lelo. Nazana ya mingi. Na telemaka apona kopesa lere nzambe akotianga na kati na motema na ye na partager na bino. Nzambe na lola azwa lokumu. Tobondela pona mboka na biso Congo. Et libération eza pembeni pona mboka Congo parce que nzambe aza na contrôle ye moko alobi bongo. Botika na malamu bana nzambe, kimia na nzambe, bolingo na nzambe, ebomba bino protéger bino. Boto na mwe place bozwa mi place pe bokozalaka, loboko na nzambe batela bino, ba foyer pe ba famille na bino. Eboye ba Congo zali propriété privée à moto moko te. Nzambe na lola ye moko mutalo bien. Na kanta na suki. Au revoir les enfants de Dieu. Bye.